porte à porte na mboka Dubai. Yango esangisi banani. Yango esangisi basi oyo baliaka bongo nyei, basi oyo babimaka na banyama, basi oyo basalaka makambo ezangi tina na shuka bakopesa bango mosolo. Mais na emission lelo oyo na ko expliquer bino porte à porte ezali kosala nini na bomo ya moto. Toilette tala mutu babengi ye toilette akotambola. Toilette akotambola. Porte à porte tokola kisabino porte à porte ezali nini. Toilette wana o etambolaka mais ezali moto, ezali basi oyo komona na mboka na yo bazali influent. Mamo ya kendaka Dubai, tata oyo akendaka Dubai, mais otali mwa boutique na ye, otali na makambo azali nango ezali kokokana te. Batu wana mingi bazali bongo kokende na mboka Dubai kosala porte à porte, bakosalela ye kaka na monoko to pe basumbelie na monoko. Akosala bolingo na banyama bongo kuna akosala makambo ezangi tina bazali kozwa ye eloko bongo na échange nango bakopesa ye nini 5 000, 8 000, 10 000, 20 000 dollars. Mais impact nini ezali na kati ya bomo ya moto tangu basali yo makambo wana. Kaka na emission lisolo ya Congo na koloba bosolo ekosikola biso. Bonjour père, bonsoir bande konanga lisolo ya Congo. Boki mambangu kuna na YouTube na biso. Bo s'abonner na lisolo ya Congo. Bo partager émission. Na ekolobela porte à porte oyo ezali bongo na mboka Dubai. Na lobaki na kososolisa bino. Toko bandana nu porte à porte ezali nini? Porte à porte ezali bongo wese oyo batambolaka nango. Boyebi na kati ya milulu bachaka ba wese. Bachaka ba toilette ba bengaka ba toilette publique mais ba déplaçaka nango na tamoko bwe balongolaka. Porte à porte na mboka Dubai ezali nini? Ezali business. Okomona bongo mutu moto mwasi moko boye aye kozwa baninga na ye basi na mboka République démocratique du Congo balobi bango basalaka affaire na Dubai. Otali makambo azali kosala, otali na mbongo azali nango, omituni mwasi oyo asalaka kaka mosala oyo to asalaka mosala mosusu. Basi wana mingi babengaka bango basi oyo bamemaka baninga na bango na mabe parce que atali mais yo salaka lolenge nini mpono ozala ndenge ozali. Akoyebiso yaka na kende kolakisa yo na mboka Dubai ezali na business moko babengaka porte à porte. Kuna tango kokoma kuna bongo bakangeli yo, bakonsidere yo neti nyama, bazwi yo neti eloko. Kuna bakosalela yo kaka na monoko parce que bazlobi yo zali toilette publique, bakosalela yo kaka na monoko. Kuna okolala na banyama ndenge na ndenge, kuna okobeta mafimbu bongo na échange nango nde okozwa mosolo miike 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 dollars. Mais c'est pas facile. Bandeko oyo baleki na porte à porte na mboka Dubai bapesi ba témoignage miike balobi ezali mosolo ya facilité, ezali mosolo ya pasi na kati nango wana ezali makambo ebele oyo ezali na monde mystique. Na kati wana bakolongola yo étoile na yo parce que mutu nyonso azali na aura, mutu nyonso azali bongo na chance na ye. Bakozwa nini? Balongoli yo ba chance wana parce que tangu basumbeli yo na monoko, parce que babengi yo toilette publique, babimisi yo na banyama. Donc bazali ko considérer mutu te, bazali ko considérer toilette ya kotambola, wese ya kotambola nango. Et pas ba milliardaire wana, et pas ba millionnaire. Yango wana makambo esali rage na mboka na biso Afrique. Tozali bongo kokebisa bandeko na biso ba Kongomani. Tangu tolobaka boye tolobaka kaka bosolo po bosolo esikola biso. Bandeko na biso ya basi oyo nanu bake na Dubai te kosala porte à porte bomi batela. Mosala wana ezali facile te. Okokendo bungi libela okomi toilette na bango. Bango balingi bongo kokota toilette bakosala ngo na monoko na yo. Bango bongo balingi kosepelisa bana na bango bakozwa yo sepelisi bana na bango. Bango wana kaka bakozwa yo obimi bongo
na banyama ya ndenge na ndenge. Na bandeko na koloba bosolo bosolo ekosikola biso. Lelo na ekoyebisa bandeko oyo balingaka komona mutu azwa te. Bandeko na koyebisa bino bosolo nano. Kobonga mutu ezali makasi na ete. Kobonga mutu ezali nzambe. Nzambe soka lobi yo kobonga. Okobonga. Kotala effort mutu asali te. Parce que tangu yo tali effort na ye. Okanisi yende mutu asali effort. Na koyebisa yo bato makasi. Bato nzunzu. Bato baebi koluka koleka mutu ya bongi. Bazali ebele. Bazali miike. Okotala mutu mususu professeur o mayele. Ndeko oyo mayele. Mutu oyo vraiment. Bakela ye lolenge nini. Bandeko. Pona koma ndenge akomi elakisi te ke yende kaka mutu aza mayele koleka batu oyo bongo bazwi te. Te ezali bongo te. Toloba bosolo bosolo esikola bato. Eloko ezali koboma batu balingi koanvie. Andenge nini okomi boye. Yo mutu ozalaki na yo kaka awa osombi ba jeep osali ba boutique. Ndeko bakendaka bongo kosumbela ye na monoko. Akendaka bongo kose comporter lokola imbwa. Akendaka bongo kobimana bana mike. Akendaka bongo kobimana bambwa. Na suka nango babeta makape fimbu. Pona kozwa mbongo wana. E balongoli yo ora. Balongoli yo chance na yo. Balongoli yo eloko moko kati na bomoi na yo. Parce que ezali na kati ya monde mystique nde kaka biloko wana elekaka. Ezali neti ndeko lisolo kongwa azali awo. Okomona nazali boye lemso wanviye ngai. Me nakoyebisa yo bosolo ekosikola bino. Pona na koma lolenge nazali. Yo mutu ozali kotala nga. Elakisi te ngai nazali makasi koleka yo. Elakisi te ngai nazali na bwonya koleka yo. Me elakisi kaka grâce a nkolo nde ezali pona ngai. Ezali ta moko pona ngai. Ezali ta moko pona ndeko mosusu. Bandeko nasa mokilo mutu akobongisa moto azali te. Courage na yo ekobongisa yo te. Mayele na yo ekobongisa yo te. Me destin oyo nzambe asalela yo nde ekosala yo ozala oyo ozali. Nakoloba bongo bosolo ekosikola bato. Porte à porte na mboka Dubai. Bandeko nanga bakongo mani ya basi tope ya mibali. Bolanda bandeko wana te. Bolanda bandeko wana te. Soko moto moni na mosolo na ye. Tika na mosolo na ye. Ezali bongo. Tana tan ezali na makambo nango. Soko nzamba salaki ye azala ndenge wana. Akozala ndenge wana. Soko nzamba lobaki yo kokufa mobola. Okokufa kaka mobola ata mabondeli na yo. Ata ba jeune na yo. Okozala bongo. Pe okotikala kaka boye. Ezali bongo. Bandeko bolanda porte à porte te na mboka Dubai. Oko visite mboka Dubai na suka ozongi malheureuse. Na suka ozongi malheureux. C'est pas bon. Porte à porte bato batelemeli yango. Na bandeko oyo bazali ko-influencer bandeko na biso ba Kongomani. Na bandeko oyo bazali ko-influencer bandeko na biso mibali. Pona bakende kosala porte à porte tope toilette publique na mboka Dubai. Bandeko na biso bozala na conscience. Ozali kaka konyokola ndeko no mwasi. Ozali konyokola ndeko no mobali. Kaka pona yo bapeso 5 000. Bapeso 10 000. Bapesa yo 20 000. Que sert-il à un homme de gagner tout cet argent na suka bungisa bomoi na ye? Bandeko ezali normal te. To gagner mokili oyo na suka to perdre oyo nzambe alaka biso. Na koyebisa bino bosolo ekosikola biso. Bandeko oyo bakendaka porte à porte bo envie bango te. Bakendaka bongo basalelaka bango kaka na monoko. Ba se comportaka lokola bambwa. Bolanda te parce que bomoni na RAV4. Asalaka nini? Akendaka Dubai. Otali eloko azali kosala. Otali na eza na sens te. Totikala lokola Daniel na Babylone. Totikala lokola Daniel na Babylone. Atako pasi ezali toyika mpiko. Tosala porte à porte te. Basumbelo na monoko. Pona kaka mosolo. Bamema yo lokola mbwa. Kaka pona mosolo. Basakana na nzoto na yo mwasi. To na nzoto mobali. Kaka pona mosolo. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.
nazali bongo na mboka oyo awa na États-Unis ezali na ba zip code ebele ezali bongo bosabone bo like na lisolo ya Congo na koloba kaka bosolo ekosikola biso bongo napesa mbote te napesi mbote pa ya Niclette oya papa Bobi Mika Paswa oya papa Lina Shala mama oyo ya famille Batantu bana bandal porte à porte bino bokota te boyika mpiko mutu moko nde kaka mutu abongisaka moto ezali nzambe bandeko na nga bakongomani kuna nde place nga na ulama moto moko a-influence biso te moto moko anyokola biso te me toyeba nzambe ne mutu apambolaka bandeko na nga bakongolais toyika mpiko totikala ngwi pote porte à porte tope wese public ezwa biso te kati na monoko tope basakana na nzoto na biso te tope balongola ba chance na biso te parce que tozali na besoin to mona mboka Dubai tozali na besoin to la na 5 étoiles wana ezali bosolo pona lelo tosuki wana bayo isolo ya Congo bosabone bo like sur YouTube na